Voilà, donc on va qui vous a distribué gratuit ou bien vous a distribué gratuit pendate. Pour ceux qui le vivent gratuit, vous allez m'appeler. Mandaki Kuluba, et vous allez ndeti na président Petou Maté, na PC président Shirabisi Yangoy, présenté na groupe. Yeso qui a étudié yango amonye za important, na ba groupe tu kusenga faveur inde bana basala babinga kango photocopy. Photocopy so yebi na yeso ki photocopy wana akoki kupesa 1500 na yi basali li page na ye azui a étudier mais pour na bandeko tango tuza kuyala après babinga kanini tango confinement yukusila tango confinement kusila tuza organiser projet moko tuza nango wana papa Lutumba wazekwa wana za ubenga babinga ki papa mbanje ngana za ubenge wazekwa kwa za mutadiboso na vanda kina ye na debate na ye Shirabisi wana na moni de mali pe wazekwa tuzala ba projet na ye tuza okitana ye na kulungo kuna nde tukubanda ku honorer a est-ce que ba artiste musubi ba woni facilement ils ont dit yo mutangisa bango kasi yango moni na lubiti ngai mbana msusu awa natangi Petou Maté ndeti na petangi pe gentil mbenza papa la seconde to pe bandeko msusu soki yende lide na shabe boyokani te nga wana zande na libaka bien aza mwana nanga papa soki abengani oyebisinga fami ininga na kakasi kata na kate lokula andekana na des amis de la destinée akuboya na yite mais oya kundima ngande evre na biso ikende liboso isabie lelo nde naza oyoka nde émission fala eza na internet ntango biso tuyoka yango esalaki biso bien yango tokomi koya po Adrien Ndongala atala biso Adrien Ndongala atala biso mwana France to mpe Lisette Mbaki Solange SM soki aza kotalanga eza fala nouvelle version ipa ya DJ Samba donc biso eza kofula yango ndenge moko mpe baartiste to mpe bino bato bokolinga kosoutenir yango atulubi Ndongala eza na poto na kosala yango ndenge nini kasi makambo na bino ya poto ekoma tindatinda ti tokoma yango kaka toye nango bango moko bazwi batindeli bino kuna bobimisi na papier bulela message fort na bandeko to balandi yo par rapport à surtout mpona ali na nga mposo eza kaka soutien mpo nakende liboso moni naza na mosala na tutaka tolo naza na mosala wana napesi merci epai ya papa bodo esika aza kolandanga kuna oyo ayebi nde wana lisusu oyo aleka na bana nga napesi lisusu merci epai ya papa Sopako Ndungu oyo abandaki kotindanga na centre wana donc nayebi mosala yango eza bino nde busoutenir nga mpo nakende kaka liboso kaka napisaki bino numero na 00 243 85 22 na 400 oyo kusenganga na kusalira yo ndenge kaka bakombo batu wane yebana yayo pe kuyebana na ona quelques dédicaces pour moi comme ça lukule zamingi ya bande kwa poto soki pe biso awa bakula na ona RTC izako na bande kunyaso akipeshe to Congo Central bambote na bino soki pona bande kwa poto Ani Basile mama Ani Basile na ye kaka yele sango soko kusalanga alsho kusalanga mwa bien makasi Brielle Ndongala mwana poto tongo SM donc za umone DJ Samba contacter uzo ba contanya sur social mukila para yo na zana posa pena ya na ya bana poto kaka bazawa mususu nano yebi ngate kaka ba on va merci voilà merci beaucoup ça c'est likila baba na écouter la biso na sima caméra maza kuna na radio voilà merci beaucoup na bandeko tu bolandaki biso na Kimpese News TV ne makambo balobi fara version internet donc toza wana na RTZ version locale puis na version internationale toza wana na Kimpese News TV merci na fidélité merci na confiance so musala zo salo bien pour hésiter te kobenga biso na plus 243 84 084 67 90 et kosala biso bien makas merci na Brielle Ndongala moto moko bien Lisette Mbaki Solange Mambi Noé Panchego Yandwa bandeko bazamo ebele na sima caméra tozaki na papa Mbanzi artiste comédien na mikolego ya bokomona yepe yepa koleka na fara yepa sekisaka makasi donc merci na confiance merci na fidélité merci na prophète Kodile nda ko monter image pour que bomona ngo mbote na Yushi Zulu bandeko tuza Plaza Pet quant à moi déjà je vous dis bye bye.